réalité. Nabi ke batebele soir à bangoto dans le barabo. Et soit binoté bo supporter ndeko tapoter. Tolo bara vérité. Tolo bara vérité. Son coquille vérité matalio. Opération vérité kaka. Il y a ton opération vérité kaka. Combien dans Good Life? Yaya. Au moins il fallait ndeko ngai nalingate muta déranger live soko déranger live na bloqué au fini na bloqué biso ki na bon voilà biso to raba mal éduqué biso to raba bien éduqué to zo ma éducation na palais biso finga batuté biso partageaka atolinga nga te so maintenant live nga na oyambo to partager mes bêtises so yema na bêtise na bloqué oloya kofinga nga kende kosomba nde billet osa live wana billet te est-ce qu'il est normal okumisaka artiste merci katakata baoba na bango na mande kozela yo fo zwaka biloko oyo to solo la penza vérité annulation Koffi Olomide. Pourquoi annulation? Est-ce que ben noir eza na kati men noir eza te et ça question ya professionnalisme. B'artiste belé, bazo sa la musique. Salim ami Congo, j'étais salim ma sœur. Désolé à London mon ami, na monio Guy Basket. Avant na banda, bandeko nanga kasongo tika la kasongo. Kasongo a un problème à mon tuta le bila artiste et tout. Pour na continuer à expliquer bino. Na loba na lança appel moko na ba fanatiko balinga la bonne musique. Nga concert nyonso na kokota na poto nga kasongo. Bien nga soit bu pesinga badge soit ba fanatiko na lobelaka ba sombelinga biye. Na pesi rigen mbote ba Zlatan, Jonathan Ngolo balobaka sérieux orgue non. Na loba na ona salaka na culture na biso parmi ba jeune oyo. Ba banda masolo na TikTok a musique. Ba biso ba oyo. Biso ba tout pesa ba tout gouya kolobela ka musique na TikTok biso ba kaso. Tout le monde le sait. À part bato ba yelelo. Tant na banda ka ngo wa yo golo ba te bele bazalaka te. Ba te bele ba no sa ma musique te. Ba tout. Ba no sa ma musique te à part ba YouTuber na TikTok. Biso. Ba tout ba critiquer y aura musique. To banda na TikTok. Série wana nazo yamba ba warrior na ba golo ba guerrier. Nana sabino sko place musique et baby. Kota faire rigola to zaka na ba belvedere ba soda. Côté a fallu pour pas to zaka na mère gouve petit na ngatina. La guerrière soda makasi abunda ka fort. Po biso to zaka biso mitema mabeti. Ba président Tony Boyebi malgré tout solo la raté dans un problème na été ba série wana ba belvedere ba mata koto ba président Tony ba tina banani ba golo ba mata ba so sa débat musique et ba na ça l'ampleur moko boye yango pesa mpifo ba tebele ba bima wana tant on no ça lango ba lobby et ben donc guerre à musique ando qui est bien mais tant bato yo bandaka ba live ko finga ka batu ko batu bande ko swana tant ba koti ba yeko landela biso na musique ba ko me lobela makama musique ba ko mo finga ba mama musique et baby poso ko tali batu tout o ya barando ba sala la musique ite batu tout barando bo mona o bando lobela musique ite ba mso ba sala politique ba mso ba lobela ba bolingo ba chéri biso to yena ndule na TikTok bato tout o ba comment lobe la musique ba sa banalise so bona na bango bien bando lobe la musique ite bango bazaki bato barando ba utal barando na bango ya ba chinois ya banani kala ya pobo e poto lelo tout sur la pembe biso to yebi ba makama bolingo ma histoire mo boy fimo ba sala ki boy mo bala yiba ki ba sa bato wana biso tozaki bata musique to la sabango culture tant on pesi miroir bakomi koya boy ba série moko boye entre
Saratola ou bien nani Masalanga Bakali. Et ça, tout le monde a dit, atoyena no TikTok, tu obéis na bango makul. Si je me trompe, pas faire ça Karine Mokonzi. Abi na ye TikTok, biso to YouTube, tu ko yi babi no makul. Vous avez créé un polémique. Parce que tu bandaka ya ma musique. Parce que tu yebi yango, to kola nango. Merci beaucoup. Marina Suarez, merci à l'obéza Karine. Voilà. Voilà ba Karine bazo pela na bani na ba YouTube. Biso na TikTok déjà to vandi sa ma musique. Dieu me voit. Petit dans la Belvedere, il s'en a vie. Merci na o sali. Grâce na yo, papa va yamina. Belvedere mission na liboso na lobaki yango. A posta vidéo na liboso na TikTok, ba finga maman ya benga vie na bi succès bandi. Succès yango wana. Kolela te. O pale balobi boye boye. Po atanga na petit nanga. Na kampa. O vie na bi kolela te. Succès bandi. Vie ngalo bi kolela te na yo bisayo. Akoma boy bakola bakomi kolanda tout bakomo soutenir ti lelo penenga asala pe kombo. Toza parmi bato yo tozala wana na debi na bango. Nga petit na nga tina nazo yebisa ye oza na eloko yango yo fo TV. Nando yebisa fo bima na babuzoba. Tongo. Belvedere avandisa nga avie abenga vie. Yo zaka wario begolwa ngabite na wenge. Na wenge ngoto osola no bien état de petit frère na vie. Mais si on a commis dans la musique dans la partie peut-être dans la ndenge na mone la makambo. Ko se dérange à noter. Aye bibo tout na vérité. Makambo e komela ngama ndo yebisam. Na ese obimi déjà. Petit na matina vie yo zaka wario yo zaka golwa. Batu ba eba position na ngati na esa bango ngai na kotika la wenge. À vie. Mais la ligne rachiko musique pour na koli nango. Na tout ce qui est musique est bien dans l'inarango. Yo zana bloqué et tali bisote bon na bengyo. Na benga kyo. Zana bloqué yo. Quel là? Voilà. Na bengyo te. Na sa ba jonate. Na finga pe maman bakite bana bakite. Oye na ma be na bloqué yo to za kuna ba relation te. To mona na te. Voilà mes amis, tapoter to kota na sujet na biso. Les autres ont lobé la nilation à Koffi Olomide. Pourquoi nilation à Koffi Olomide? Bande onanga. Musique est à polémique. Musique il faut travailler. Il faut faire des recherches pour apprendre musique à l'élo n'est fonctionnement industrie musicale ils ont fonctionné. Ma production est bien aux salama à na poto. Sous obito l'anélagement logique. Bon forcer ma production pour rien. Tant que vous avez un producteur à bien té, vous avez un manager té, il y a bien un manager bino. Vous avez un label à bien té so guidé bino. Vous avez un concert moi comme balé bozongi. Jamais vous avez tourner. Je vous dis la vérité. On dit un producteur va comme tester. Mutu mo ana mo phone na mo mo licence na e ameki nan o e simbi ameki o alinga liambo mo simbite akepa o ameki foje bo maraba artiste bo se rappeler na ba production ya kala batu ba bénéficier za ba producteur même batu théâtre botala lelo bota bata théâtre lelo bana ba bénéficier mais ça ba producteur. Ma producteur va bénéficier belé qui va théâtre le lot va couvrir pauvre mais ma producteur va payer va parler au moins la comédien moi ça là 15 20 ans dans ma carrière aza parler est-ce que c'est normal à part valider à part bateau bana va citer quand les lots j'aime sous ba comme timbela moi mon mi moi nini moi ba mabanga na ye akanisi kanisa payer moi lo moi to moi malé succès Kasongo les tiktokers de la diaspora succès Kasongo les voilà. Bande konangai. Koffi Olomide concert annulé. Pourquoi annulé? Sois sérieux, pourquoi annulé?
Bopé sa biso raison annulation à concert à Koffi Olomide. Il n'y a pas de main noire. Botika koluba main noire. Raison zaka kamoko. Production wana batebele bande kolubango concert au bako anilango. Koffi Olomide sali conférence de presse. Ya yemoko na a invité Cindy, Cindy a lobité polémique. Cindy a sali ba sortie médiatique. Yaya, mami Congo main noire na musique à Congo ezate. Main noire na musique à Congo ezalakate. Ezake sala makamuna yo bien. Ego kende bien. Sala makamuna yo bien, makamuna ego kende nango bien. Totika koko se la butu makambo. Sali Karine dit tout. Botika kakolati sa mutu makambo na bino soka so simbate sa mutu na mais non faut arrêter et simbite ba concert pe mosusu ils appellent chèque et simbite oyo robeta deuxième concert au reportango au salipe concert a bien promotion et l'équipe bien au moni sikoyo na koma na point o na zolo ba vérité au moni soki ba annulation za trop ben chèque za trop carrière peso kita. So boy bate. Mutu amataka mutakitaka te. So romi ko kita c'est fini. Ngapo na nga Koffi Olomide a forcé li sauter. O asala déjà sala. Abimisa da fali pupa. A se déranger na été. Azana kwena e, asa makam na e. Koffi Olomide vietika kota la fali. Eza pour l'intérêt na yo. Soki ba pecho za bango. Bakoye bisote biso ba petio tolinga ko photo ebisao. C'est tout. Tika kota la fali ipupa di Cap la merveille. Ve soki lelo biso toyebi fali grâce à Koffi Olomide. Soki biso lelo toyebi faire rigoler ça grâce à Weranson. Mtobo ya ngate. Mais sikoyo pour honneur na yo vieux tour au champ 2026 changer discours et woideo. Bota potelenga là ils vont partager et comme la vie. Vieux biso to linga ko leka ba o ba ya ka pope sa ba mbongo. Biso sa vérité vie. Venanga mon pao biso to linga ko za légende za prêtre. Poto ye ba fallait za yo. Changer nos discours vie. Au choix moutou pour rien. T'as l'âge, t'as la petit. Ve, au kindi, au chola, timba. Bate bele baroya po ba yebi ozaka bien olimbisaka okabaka oui oza muto yo mutako finga olimbisi malgré to bosa na likambuti. Pour rappeler ango bato, biso to yebi. Vie, bosa na histoire a fali. Sozo sala makambo nyonso ola ita fali. Tant que fali azo sala makambo bien. Bo pese kaka bifo wana. Omoni lelo na nenga fote tipa na l'actualité ya fali. Ngana mona wenge na ba vérité. Muta kanga mnoko ate. Tipa na za actualité. Stade de France, bola nanon 1. Stade de France. Souk en actualité. Bolali bolamu kitang bosa la débat. Au gouvernement pesimbongo. Bolo bela kaka fali. Tant bo critiquer ye kaka. Bino bozati. Pe actualité les alikolo. Botimba. Apesi moko. Ta. Deuxième date. Fali. Tant bino bo potana. Bozoloba. Oh biso. Bino devoir. Na matisse au vidéo, au la qui s'y place au fallait boy Koffi. Tout sur la musique. À part la guerre, jeton, on est d'accord. Mais musique, fallait boy Koffi Olomide. Le mec, il a grandi, a changé mode de vie, a changé entourage. Entourez-vous na bateau baza mayele ba o baza du domaine. C'est ça le problème à Congolais. Oza D6, D4, lingo tambolaka na ba D6. Tambola na ba licencié.
traîner dans ma docteur. Tu vas apprendre. Voilà aujourd'hui, mais c'est fallu pour pas. Même qu'on s'exprimait en français, mais ça bunda. Félicitations. L'entourage aussi compte. Ils ont traîné, n'a pas eu payé. C'est au terme de sa casquette. Je signale la présence de ma petite sœur Gladys Kalimach en direct de Belgique. Merci Nayo. Nous avons billet dans live. Deuxième billet. Gladys a billet. Nous avons billet à 400 €. Dans la chance, nous avons billet. Ngaye ato yininga menzambe na ngao yinangati. Nzamba yebi ke garçon asala ka musala na mutema malamu. Na contre-molé mati. Na yebi saka bino ndeko na Gladys Kalimach asombelanga billet à 400 €. Tina osa ba live nazo loba ba yebisi veno tindela imbongo alia. Lobi ayebisinga yaya nazo sombelo billet mususu mena opia mbongo te. Na bibi somba. Na la choite. Merci beaucoup Nzamba Baksole Belé maman Gladys. Gladys na biso na Belgique wario solo ya tongo moi c'est mundele ya propre et puis mundela mbongo. Ça dépend, il y a des mindele. Au moins, on a bala ne mvunji. Na bala mundele. Wana mvunji ya. Ba mvunji. Ayi babilo wakare. Okota kana ndaku bobona ndaku na uyi defo ye baate. Ba pièce ya mvunji akidako yiba. Yo ye baate. Ovanda bota bo poussette mo côté. E uti wa ayiba ki. Mvunji ayiba kanyosa ki baate. Gladys, je te salue, merci beaucoup de Ronanga. Nous avons peu billet dans la calamité. Donc merci beaucoup. Voilà. Oya Fabrice et moi, là, ce qu'on a empêché Sango, Patrick et Nzapa. Dans un calé. Il y a fait rigola. Masalanga, Patrick et Toko, Moutasombe, la Kingabi, a fait rigola, Toko Zalawana. Et ça, musique à Congo. Misoto ya rapona ndule. Voilà. Bande Ronanga na bande Koloba. Au moins, musique na biso. Musique na biso ya makasi. Batu ba yebi yango ba artiste. Mais ba artiste belé bazo yebate ba okota nde. Ya na mo simple, il faut apprendre. Il faut copier ya bien. Bolongo la esprit po ya sali bo ngana sala bo te. Mutu mutaza la vision na ye. Faire ego la fali pour baba na même vision te. Na lo ba ngo depuis. Nalo barango faire ego la fali pour babaza ou rançon na Julien Piana té na expliquer yango tout le temps et ba comprendre ngate mutu na mutu azo sala makamune na ndenge nizo kende bien mais tozaka kana problème moko faut ba artiste ba yiba coach Mathias nazo zela yo tozaka na problème moko bozo comprendre té ba ndeko nanga ba congolais ba artiste belé bazangi ba producteur, bazangi ba manager, bazangi ba tourneur na bango. Bazangi la belle bien ou ikoki ko soutenir bango. C'est ça, bozo linga ko accepter te pourquoi? Comment bino bozo linga muta beta stade moko boye, azala producteur te. Nana obeta. Donc yo vandi na ndako no fongoli TV, o fongoli nini? Téléphone na yo, te yebi fa beta bo. Non frère. C'est pas pareil. Yamo Baebi Sakabino, tout commence par 0 pour atteindre 10, 20. Oroki Kobanate, 20, 30, non. 1, 2, 3, 4, 5, Ozomata, malé. Bozo précipité, pourquoi? Bande Konangaï. Bobandaka na se bozo mata. Nalina na beta li solo parce que na mona ka fali ba faire ba wera ba jibe ba kofi ba komi de histoire na Congo parce que ba bimisi ba artiste. Mais bande ko na biso bozo ya. Bon copier comportement ba oyoti. Bon copier ba comportement ba oyoti ba obimate ba oyo ba so le kana TV ba koma ba analyste de biso. Bon copier ba to ba so sala musala bien. Entourage.
il y a bien. Et c'est important. Nalobaka, Bajeno Boya Lilo, Sobo copier début à carrière et à Fali. Sa façon de parler à respecter Kofi, malgré tout, Balingana na bangote, était ayo. Obi batebele carrière na bango esi maté pourquoi? Pour la barando. Au monde de l'homme, c'est comme l'eau. Ou l'équipe s'en opi, ou celle makambo est important évidemment. Ngaso na haki mutarando, mena suana kala. Mena tala porté ni shenga. So la vani na soigné na mutu na live. Na kena soigné na porté ni na vila. Est-ce que nous gagnons? Ma gagne visibilité na ndenge ya bien propre et à respect. Visibilité, ma gagne na ndenge buzobate. Pour na simanango éducation ezali, na simanango bana bazali famille ezali, entourage ezali. Ope sabatuni. Déjà tant on commis la visibilité, on commis éducateur à père éducateur à masse. Ozo éduquer batba on l'a belé. Ta façon de parler, il y a qu'on conscientiser, tu vas partager la batba apprécier yo. Il faut batba apprécier yo. Mais bino, vous avez un discours mo yamabe yaba haine. Bon, c'est ni boza bata média. Que lobby, tu travailles avec Kofi Olomide. Ou travaille na Fali na Ferry. Lobby au cause à la coupe mobe. Artiste c'est pas au Sumayo. Malgré tout, tu travailles avec quelqu'un d'autre. Ou travaille na Kasongo. Neyi, bonjour. Au travail na Kasongo. Tchana mutu na yoke. Lobby pe, na encore travail na Maître Blacos. Na encore travail na Diesila. Mais bino bolongo lelo kuana. Bande kona ngai. Lelo tozo lobela Kofi Olomide. Grand prêtre quadra. Pourquoi annulation? Pourquoi main noire? Pour déjà comme il kolobama cessé, main noire. Botika makama main noire. Botika vieux calme, viens ça la makam na posé. Viens dans le problème moko ba production za yé moko. Viens ça makam yé moko. Viens dépasser mon yé moko. Tala makamba ba coproduction oyo. Fali marambozo luka yo photo fundao. Bobeta bandule selon ba capacité na bino. Bobeta ndule te pointer la chaki bwingana cha. Tala lelo. Bo apprendre, bo l'entourer na batabia, ba communicateur abi. Yo vandi ya kolobe. Mes amis, tapoter live. Ngana osenga na bino. Bato bolina vie. Bolina prêtre Kofi. Bosola na vie. Franchement, faut bosola na vie. Na boy na nga otanga ba komba bato ya. Na mona ba on peut mener na vie. Ba communicateur rebelle. Mais ba discours na bino. Maratro. Sikobo ebisanga. Boya na vraie raison, il y a annulation concert à Kofi Olomide. En tout cas, ceux qui vont ebisi biso via tekakité, na obete la bino maboko bravo. Pour concert les lobby. Fallait beta ma lobby. Mais ceux qui vont ebisi na que vente ezaki vraiment té a wana na ondimambi. Mais ceux qui vont na discours mususu a bokosi. Salut la tifa la queen. Ngai muto na komona communicateur oya kolobo journaliste professionnel o bino mo ko mibenga investigation oya koye sanga ke Kofi Olomide tekaki ba billet mais ça problème à producteur okosi voilà ce qu'on a mona ke boza ba ndoki bo mité mamabe il faut qu'on dise ma échec na bino be échec na bino pour aider
bandeko bo tapoter live te bo partager ko bo tapoter to kita besheki na bino fo bo edaka bato bazo ya sima ba berero bosa bango basala mote ndeko moko alobi succès calme-toi eza concert à Mamasi siko na affiche nga na monaki ya Genève wana ezaki Mamasi ye moko yo lobi calme-toi oui na se calmer maintenant siko nga na reposer sur même question kaka na affiche babi eza marketing eza lokuta bande on a besoin de dévier on va vie ba bateau yo fa travailler na bateau balingi musala oyo balingi musique so ka travailler na ba jale la pesi ba 200 300 pour bazo ba image ba poster bezele kaka mais via ça na carrière na ya sali déjà carrière na yi o azo accomplir kaka ba travail o déjà salagi